nde sikoyo nzamba yo yebisanga lobi Ezekiel nazo mema yo natalisa yo musicien moko célèbre akufa na mboka na bino omona ye place ya zali nde sikoyo yebisinga to kende na laksa yo nda meminga to badi okota na libulu moko libulu wana ezalaki noir tant to bandi ko kota to bandi ko zinda dans libulu wana il y avait des cris horribles to koti na kati na moni place moko papa moko avandi bakangi basinga bena mabo wana musicien wana célèbre makasi célèbre akufa pe na mboka na biso te akufi na mboka na biso te akufi na Côte d'Ivoire akufi au moment azoyemba bakangi basinga siko musicien wana bandi kolela ngamba mona kiti ngasko kutu ko kita banda oboya ange ayibisinga bi kita pour ange wana nde muta memenga na kata au-delà tanga meminga tant to akitisinga na se nda yebisinga bitala musicien mboka na binda teme to akina molili na luka na yeba izana mais na bano reconnaître na voix mais na tali comme si misu nanga est comme compatible ko découvrir molili na tali boy na monde musicien oyo mais ucho kufa siko na Côte d'Ivoire kutu na mokili ba ko couronner tant que héros national ndesiko na bandi ko lela na musicien na yebiye siko musicien na talinga comme si ka yeba ki ngai atalingai abandi ko yebisanga abi omoni so inaza awa nasali mabebele azo regretter siko natali ange tozaki na ye na yebisi mais pourquoi papa a se retrouver awa papa ba couronner héros national mais comment est-ce que héros national a ko se retrouver awa nde ange yebisanga bi OK tunaye a yebiso pourquoi a se retrouver awa nde na poussa na tune mais okomi awa pona nini et puis ser moko ayembaki mingi ayembaki miso aso yebazo lela zaki trop belle akufaki awa na Kinshasa et puis tango akufa ebembene penza bat balela ki trop musicien chrétien ou bien profane azalaki musicienne chrétienne ayembela nzambe bando bina makasa zo lelisa batu toyebi epe acho kufawa et puis ba yebisinga balabi ye azana kata lieu du tourment azo nyokama eloko oyo emema ekuna ezali mèche et puis abandon ko bimami na ba producteur na ye nde akendaki na kati ya lieu du tourment nde azaba azo nyokama yango moni album nyonso ya sala eza so na impact c'était parce que abandon ko sala nzambe na bilongo mibale. Merci na bande tout boza connecté bozota la biso na chaîne na bino tindika balobi tindika chaîne auto kotaka partout tozola ka sabino makambo soto za koleka lelo to sola masolo et belé boza déjà connecté pour que Nix Topic ila kabino toujours makambo ya bien ila kabino makambo toujours ya sika. Merci na Rife Kisombe Papi Kelly et puis merci à mon père manager collection na Rabat. Merci à Tantine Mado Munde qui est Toto Diafo Boko c'est le maire de l'île. Merci na Kwame Chakogala le motema bijuta tspeto sana babi le 26 au na Tottenham bande ko bokuta na soirée bling bling et pas ya Berle Jogo babi Berle Jogo azana mo bangi na soirée ko zala le 26 août le 28 août pardon le 26 août le 26 août na Tottenham wana bande ko poussa déjà bo zala wana babi avec Berle Jogo ko ganze maman événement babi bami mayuki ba ko zala na babi la ninganga ba ko zala ba tebele ba ko zala wana le 26 août et pas ya Berle Jogo toza lelo na serviteur de Dieu, prophète Ezekiel, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé, ça malam, bonne yopé. Oui, à l'aise. L'autre, on s'en belé par rapport à ma tali. C'est spiritualité. Est-ce que Bandekolo Bandi Marate que non enfer et ça est-ce qu'enfer peut exister à solo? Oui, enfer d'abord, mot enfer dans la Bible exacte, mais Bible est le belasi séjour des morts. Donc séjour des morts et Zalim. Yesu tant dans mon na Marc chapitre 11. Yesu appelle ça qui Luc chapitre 11 plutôt, appelle ça qui parabole il y a Lazare, l'homme pauvre et puis l'homme riche. Yesu alobaki Lazare azalaki pauvre et puis l'homme riche azalaki na nyonso, azalaki na bozui, azalaki na mituka, azalaki na nyonso, mais l'homme pauvre azalaki mutu moko oyo penza mutu moko tabanda o chaika. Mutu moko tabanda vraiment ko ses considérations étant que mutu. Mais tango akufaki Bible lobi que l'homme pauvre akendaki ko se retrouver na tolo ya Abalayama, donc na tolo ya Abraham akendaki ko se retrouver kuna et puis molimo ne pemaki na kata repos. Mais l'homme riche o azali na mituka nyonso azaki na yango, mais tango liwe yaki ko zoye akendaki na séjour des morts. Akendaki na séjour des morts et puis Bible tel si biso abandaki ko nyoko na kata passe kata moto kata minyoko.
et puis abandaki kolela epai ya Lazare l'homme pauvre azalaki na mokili mais na lola kuna azalaki sous pauvreté po azalaki mutu na esengo abandaki kolela soki akoki kobimisa ta une goutte d'eau litangata ya mai atangela ye po ekotata na monoko parce que koto azalaki abandaki koniokwama et puis l'homme pauvre ayebisaki alobi te ozalaki na mokili ozalaki na nyonso ozalaki na mbongo mais ozangaki bokonzi ya likolo et puis awa na monde oyo ngai nakoki kozwa litanga mai nabwaki eloko kuna te parce que eloko ezokabola lieu du repos na lieu du tourment ezali abimi moko ya monene. Et puis l'homme riche alobaki na kati ya mokili na bandeko na ngai bazo vivre vie ya bien ka ndenga na vivi na plutôt na vivra mais bazo kondima oyo ndima te kendo yebisa bango permettre nga nazonga na mokili na kendo yebisa bango babongola mutema afin que balanda ngai te bisika naza na monde oyo na lieu du tourment toyebi histoire ndenge lobi et puis Lazare alobaki habité na mokili kuna baza na Moïse bana Eli bana ba prophète ba yoka ba prophète parce que ba prophète ba ote la vérité donc ce jour de mort existaka parce que soki mutu akufi misala oya sala kina mokili yango ekolanda ye kuna na lodela na Bible awa na mokanda na Apocalypse chapitre 14 verset 13 Bible zolobanine j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bible lobi esengo naba chrétien, naba Christo, ba obazo kufa, na kati na Christo. Pambate misala malamu bango basala ki na mokili ekolanda bango kuna na lola. Et puis bako milimo na bango ekopema na kimia. Donc tozali na bisika mibale o bato bakendaka. Tozana lieu du repos et puis tozana lieu du tourment. Lieu du tourment ezanini. O tobengaka séjour de mort. Lieu du tourment ezali salle moko attente. Oyo mutu akendaka kozela jugement ya trône blanc selon Apocalypse chapitre 22. Soki mutu akufi lokola Yesu azo umela. Soki abangi nzambe te na kata mokili akokende na lieu du tourment. Ce qu'on a lié du tourment et l'on ne ko salama. Apocalypse chapitre 13 verset 10. Ce qui na kata mokili obandaki ko violer bana basi. Kuna tango zo kufa molimo na yo ezo ke na lié du tourment okobanda pe bako peso exercice ya ko violer ba monstre. Cela veut dire ozo violer ba monstre non stop. Donc solo wana eza makamba solo pas za makambo yo ngai na monaki. Ce qui donc là déjà na séjour des morts visitant Nzambe amema molimo nanga na mona. Soki na kata mokili oyo obandaki koyiba na séjour de mort kuna maboko oyo bandaki koyibela na kata mokili oyo kuna ekobanda kozala découpé maboko ya mutu. Soki na kata mokili oyo ozalaki prostituée donc obanda otambola na vie ya kindumba kuna na kati ya na lieu du tourment ou bien séjour de mort okobanda kozala violé par des démons. Ba démon bazo violer sous na bana basi et puis bana miba bando violer ba démon mais ba démon ba kozala ba monstre. Donc nyonso mutasala kana kata mokili awa obomaki kuna pe ba obanda ko poignarder yo. So bomaki na munduki bando beto minduki mais minduki wana obanda okufa te. Soko bomaki na mbeli ba banda ko beto pe ba mbeli mais ba mbeli wana on okufa te parce que ça déjà esprit pour esprit ekufa kate. Donc nyonso mutasala kana mokili ya se kuna revivre ngo. So bando tala ba film pornographique kuna pe ba ochelo ka ba même film ozotala mais obando tanga misu te parce que normalement so mutazotala fila mezo ozotala misu elembaka mona obeti misu boye mais kuna soko beti ka misu boye eza na mbeli moko eza trop tranchant mbeli wana ko koto na lisu tobolo lisu bimio awa après mbeli ebimi lisu zongi mais oza na douleur malgré lisu zongi oza na douleur so ba télévision tala ka film obando tala na mokilo tali lisusu oyoki misu parce ngo kanga misu ali ekoti yo donc oza na punition ya osala le même punition oyo sala na kati ya mokili oyo on a ba TV na ba film mso ke ko chuba mutu ba monstre na ka pe monde moko existera ja monde so mystique eza oui komona o biso to mona na kati ya mokili yango esalama donc en fait misala nyonso mutu asala kana kati ya mokili yango elandaka ye ndenge Bible lobi misala na yo yango kolanda yo donc oyo sali na kati ya mokili awa yango ko vivre yango kuna ngai un jour nalalaki nazaki na kanda ya ndeko moko ayika mamba famille mais naboye ko senga bolimbisi mais nalali na kanda wana na moni comme si ke molimo nange bandi ko bima
molimo nange bandi ko bima na bandi ko forcer mais ndeni boye tango bandi ko bima ngama ko consciemment na oyeba keno na lalaki na kanda lokwa na lalaki na kanda nazalaki déjà convaincu que na okende ka enfer na okelo la te quelque chose nazalaki naza musali ya nzambe parce que na lalaki na kanda na moni esprit na ngai bimi esprit na ngai bandi ko kende na se retrouver na kata balabala moko munene penza na kata balabala wana na moni mindele na moni batu mwindu na moni ba race nyonso et puis batu nyonso na mona bazalaki mitakala ndamba bato bazalaki na bilambe zaki batu oyo balataki ba robe pembe bango pe bakufi to bandi ko kenda nzela moko mulai munene bato tozo kende nzela moko munene bato bele mulai tant tozo kende ngai moko na banda miyeba teke na okende lola na bando miyeba ke na okende enfer siko na bando ebisa nzambe limbisanga yokelanga mawa na lala na kanda yokelanga mawa na bandi okende nzela wana mais moya ozonga boizate nzela ngo zalaki comme si il y avait une force ozo benda biso ezo mema biso liboso tant to bandi ko okende na moni bisika moko boy batelemi comme si que ba benga mutu na kombo non par non selon enseignement nga na te na mokili na yebi ke place wana ba benga ngo biification ezali esika oyo ezo kabola denzela route ezo kende mema batu vers le ciel lieu du repos route mema batu vers le lieu du tourment to benga enfer place wana ba benga ngo sikoyo biification ce qu'on a kata biification wana ezalaka na ba ange o batelemisaka na ba ange wana bazalaka na makolote bazana makolote mais ba ange wana basimbaka ba livre bana mapapu basimbaka ba livre puis table moko munene ezaka liboso na bango siko na moni batu bazoya soko ye okena gauche soko ye okena gauche cela veut dire molimo neza perdu ok dans le lieu du tourment nga siko na bani komi tuna nzambe awa naza wapi vraiment na okende lolo bien na okende enfer mais nazo mi sentir que molimo nanga e okende enfer po na lalaki na ndenge ya mabe etana nga ezaki mabe na bani ko poussa na komi siko tour nanga esengeli babenga nga afin que bakatela nga na kende vers le lieu du tourment tant na poussani na yoki siko ba ange bazalaki derrière ba table ba ibisinga yo lungwa quoi ba isinga yo lungwa ba chenga donc balongoli nga na telema na table était et j'ai compris que tant nangi kokaite ke na kufa ba isinga yo lungwa tant na lungwe na telemi mpanzi balekisi batu mususu parmi bato balekisaki na moni na kata bato wana ezalaki na jeune fille wana azalaki nako selo ba âge na ko zalata ba 12 ans 13 ans ba yebisie yo place nous eza na lola te place nous ezali na lieu de repos te balobaki lieu de repos place nous eza na lieu de repos te yo esengeli okende na gauche jeune fille wana discuter abi menga comment est-ce que nako kende na gauche ngai na mokili na bangi nzambe na tamboli na vie ya sanctification na yebi vie ya mibali te na yebi kindumba te nde nako kende na gauche babi oui okokende na gauche mais tokolakisa yo eloko nini emema yo na gauche ye jeune fille na tuni abite ava bolakisa nga boyebisa nga eloko nini nasali bayebisi na kata mokili ozalaki prostitué ozalaki ndumba yabi nazalaki ndumba na nini nde nazabe kuna kufi vierge na 15 ans nakufi vierge nayebi mobali te bango bayebisi ye oyebi mibali abi te nayebi mibali te babi sava toolakisa yo lolenge nini obandaki kobima na mibali namoni liboso télévision écran géant ebimi na écran géant wana naye komona mibali batelemi na sima jeune fille wana parce que jeune fille wana abandi komimona ndenge mibali ebele batelemi na sima jeune fille na sima na ye so atuni ange wana atuni ye mais comment est-ce que mibali ebele batelemi na sima na nga nini nga nasali bayebisi ete olakisa comment est-ce que mibali wana batelemi na sima bapesi ye image mosusu donc balakisa makambo abanda osala na mokili balakisi ye ndenge abanda kolata bilamba sexy andolata bapantalon serré andolata bajupe serré bilamba vraiment trop sexy bayebisi omoni oyo nani oyo ngai ababi zela so ndenge nio bando bima na mibali balakisi pendaka bando otambola na nzela mibali babandaki koconvoite ye bandaki kolula ye epuis mibali ebele bandaki kozala excité na lolenga banda olata sexy bayebisi omoni bilamba oyo yango bandaki kofaire péché mibali ya bato nano tanga na bible te ke mutu nyonso oyo akotala mwasi na likanisi ya kolula na mwasi wana nzota mwasi wana otanga te ke yesu aloba te ke no tango mobali atali mwasi basali na mwasi rapport sexuel potentiel yalobi oui na tanga bapesi passage wana Jean Matthieu chapitre 5 verset 22 alobi na tanga nde bayebisi ok oyo otanga wana
lokola bateya yo yo oboya kosalela yango place na yo eza awa te oza na droit ko kende lieu de repos te esengelo kende enfer mwana mwasi wana akomi kolela ayesi bango alabi te bopesa nga seconde chance nazonga na mokili nakende ko se repentir et puis nabongisa lolenge oyo nga nakoki kolatela afin que na se retrouver lisusu na kata mondo oyo te bayebisi ye balobi te il y a pas un chemin de retour mutu nyonso oyo akufaka na état oyo na condition oyo soko okufi il y a pas un chemin de retour donc soko okufi mbala moko okokende enfer mwana mwasi wana akomi kolela akomi kosenga bolimbisi et puis mwana mwasi wana bazwaki ye mbala moko ake na kata lié di tourment naye komona bapasteur namoni pasteur pe ya mboka na biso oui namoni bapasteur baza neti na lieu tourment neti enfer oui namoni bapasteur naye komona pasteur moko abeya aza na Nigérian pasteur wana akendaki nayebi azali ba génération ba Tony Osborne te po Tony Osborne aza sauvé namonaki Idaousa oui namoni Idaousa pourquoi Idaousa parce que azaki divorcé ake na lieu du repos plutôt na lieu du tourment lieu de l'enfer bayebi singa pourquoi Idaousa aza perdu c'est parce que azaki na mwasi na ye mais tant akomi na lieu du tourment bayebi si babi awa bato bakota awa ils ont divorcé selon Apocalypse 22 verset 5 aucun divorcé aucun impudique aucun achateur akota na royaume ya Nzambe nde bayebisi place na ye eza na kata lieu du tourment nde sikoyo Nzamba yo yebisanga lobi Ezekiel nazo mema yo natalisa yo musicien moko célèbre akufa na mboka na bino omona ye place ya zali nde sikoyo yebisinga to kende na laksa yo nda meminga to badi okota na libulu moko libulu ezaki noir tant tobandi kokota tobandi kozinda donc libulu wana il y avait des cris horribles tokoti na kati na moni place moko papa moko avandi bakangi basinga bena mabo wana musicien wana célèbre akufa pe na mboka na biso te akufi na mboka na biso te akufi na Côte d'Ivoire akufi au moment azoyemba bakangi basinga siko musicien wana bandi kolela ngamba mona kiti ngasko kuko kita banda oboya ange ayibisinga bi kita pour ange wana nde mutamemenga na kata au-delà tanga miminga tant to akitisinga na se nda yibisinga bitala musicien mboka na binda teme to akina molili na luka na yeba izana mais na bando reconnaître na voix mais na tali comme si misu nanga est comme compatible ko découvrir molili na tali boy na monde musicien oyo mais ucho kufa siko na Côte d'Ivoire kutu na mokili ba ko couronner tant que héros national ndesko na bandi ko lela na musicien na yebiye so musicien na talinga comme si ka yeba ki ngai atalingai abandi ko yebisanga abi omoni so inaza awa na sali mabebele azo regretter so na tali ange tozaki na ye na yebisi mais pourquoi papa a se retrouver awa papa ba couronner héros national mais comment est-ce que héros national a ko se retrouver awa nde ange yebisanga bi OK tunaye a yebiso pourquoi a se retrouver awa nde na poussa na tune mais okomi awa pona nini ayebisinga so na komi awa c'est parce que na mokili na bangaki maloba Nzambe te na tosaki Nzambe te tala misala na banda ko sala na moni sko image moko ebimi na moni ndenga banda ko bima na bana basi ya mike ba jeune fille ya mike banda bima na bango na moni kota kenda o sala kisi ba iseke po succès matabima kana bana mike et puis botaka ebeli atalisinga abi omoni misala na banda osala tande na banda ko bota na bana mike et puis basi nyonso nga na bima na bango mwasi moko te aotikala ko bala mwasi moko te aotikala ko zwa libala bia basi nyonso nga na boti na bango vi na bango ezalaka bongo bazaka loyenge tiba okufa ba se retrouver aw po basi nyonso na banda ko bima na bango kuna mondo wana kotuna kenda luka succès ya musique ba bisenga mwasi soka yebi Nzambe te aotikala vini soka yebi Nzambe te ba lobi ke non mwasi nyonso oyo bimi na ye to yibie chance na ye ya libala to yibi chance na ye ya nyonso tabeni mwasi wana autikala jamais kozwa chance na vie ni ya libala ni ya a moins que ayeba Nzambe nde eloko ye ayebisinga bi succès nanga ezalaki yango na bando bimana bana mike et puis natambusa vie nanga na mokili et puis na banda ko yembela mingi sexe na banda ko yembela pe mbongo a bandi kolela siko ayebisinga ki message te ko yebisa pe baningani watikala tanga bandi kolela nde siko ayebisinga lobi na yebike yo oza muto awa te ozonga na mokili ayebisinga oza muto ate ozonga na mokili kende na mokili kendo yebisela ngai ba ami nanga ba collègue nanga ya musala kendo yebisa bango po baya na esika oyo te po na zomona bango pe bakoya bakoya ko rejoindre nga bakoya ko souffrir ndenga na repentir te
so ba se repentir te ba koya ko rejoindre nga ba koya ko souffrir yebisa bango atangi kombo to na kotanga ba kombo na bango te atangi kombo ya atangi kombo ya après caméra de yebisa nga ah oui atangi kombo ya musicien moko boyebi pe ayembaka pe bien abinaka pe atobimisa kutu album na ye to yebi album na ye alobela soki bon 20e apôtre bon bato bazuma mo idée ba déjà namoni musicien wana abikendo yebisa ye a se repentir atika koyembela mbongo atika koyembela sexe ayembela nzambe soka ayembeli nzambe akoya ko rejoindre ngate bisiko nazo nyokama nazalaki na nyonso na mokili mais tala lelo mbongo succès na luka kita bisike meminga awa na nyokama na osenga bango ni fiske ta mai ba opesa ngate TV internet oui na osenga bango ni fiske liberté ba opesa ngate ba betanga chaque jour ba tortenga chaque jour et puis tango batu bazobina banzemu nanga na mokili awa na mondo ba obetanga au moment oyo batu bazobina banzemu nanga na mokili batu milimo belé zo kende na kati ya perdition et puis awa bazo torturenga ndalo bi kendo yebisa susu musicien moko ye babengaka ye mokonza banyama. Je pense que batu bayebi yebisa ye a se repentir ayembela sexe te ayembela mbongo te ayembela nzambe po alanda nga na mokili te et puis troisième musicien ye cri moko boya bwakaki ambataka punda batu bazo comprendre ye yebisa pe musicien wana ayembela mokili te ayembela mbongo te ayembela sexe te sinon bakoya ko rejoindre nga na bisika oyo tande nazo nyokoma na moni baba lokola bakusu e bandi ko bimena nzoto bandi ko ganga azolela azolela ayebisinga lobi même ba bien nga na tiki mbongo nga na tiki bato bazo utiliser mbongo nga eza mbongo moko mabe bato bazo utiliser mbongo nga ba mona clarté na vie ba mona lumière te na vie bazalaka bongo bazalaka na vie moko kaka ya loyenge eti bakoya ko se retrouver parce que na salaki ba pacte na satana nde zamba abi ok ça va nazo bimisa yo tant zamba bimisinga abi ça va zana ke lakso ba célèbre mususu tant to bim tondo voyager na moni un acteur politique wana penza to bango tanga kombo tanga te ko beta pele sauter pour moi idée ça va les kaka likoli wana to leki je pense que a uta ko kufa akufa na niveau poto un acteur na l'équipe place wana moni pe na katalu felu pas to bimi to bando kena pasteur msomona ye bango te bon ba pasteur o nga na monaki penza na obiye bango penza mingi te mais na mona penza ke pasteur célèbre baza pe na mboka na célèbre o baza pe na mboka oyo na mona bango bazaki wana na kati en fait na mona ba musicien belé célèbre o ba yembeli pe mokili bazaki wana na kati mboka wana nde ayeko bimisa ngai tanga bimisinga ebisinga lobi nyoso bino busalaka na kati mokili zelana laksa yo atali singa likolo na moni sanza namoni après na mona moyo abi moni sanza moni moyo tala be étoile namoni ba étoile moni yango abi zala ka ba caméra et filmaka nyonso mutasala kana mokili même wana kata maye mona rabino soki moyo koti sanze bimaka sanze zo filmer soki sanze bimite ba étoile bimaka abi zala ka misu ya nzambe et mona ka nyonso mutasala kana mokili oko kima pasteur oko kima nyonso mais andeyo eloko ane monaka nde na yo komona place moko na moni cellule moko na moyo komona bana basi o balongola ka bazemi na moni bango na nzoto na bango na moni ba makila ikangami bango isinga moni bana basi o balongola bazemi na mokili loka balonga bazemi na mokili tango mulimo na bango eye awa na kata lieu du tourment makila no zo mona wana nde zo venger makilo bango babomaki na kata mokili na moni minganga makila na maboko abi minganga o eza ba mingango bando pesa bana basi ba pelile po balongola bazemi bando pesa bana basi bakisi po baboma bana na bana mabumu nde bazo se retrouver na kata bisika oyo nde ayeko bimisanga na moni bato batala ba film ba pornographique na moni bango bazo kocha bango ba izalo kwa ba moni ba biloko etubolaka ba mire ezokota bango na misu ayebisinga oyo eza pona batu oyo batala ba film pornographie bazoko se masturber na moni mibale oyo bazo se masturber kuna na kata enfer bazo peka ko se masturber soko lembi 1 minute ya kolemba ba beto et puis ba demo ba beto baza robuste et puis so tali bango boye ko banga
omona ba nyoka bazokota bana basi na kata ba sexe bazobima nde nzambe alobi ke bana basi nyonso basalaka rapport sexuel avant mariage ta bisika bakendaka et puis bana baso batekaka sexe mpona mbongo tala bisika bakendaka banyoka bakota bao na sexe babima bao na nice ntango akoti na sexe abimi na nice ogangi oleli comme si kokufa me okufa te mais douleur eza kaka donc douleur ya liboso na douleur ya mibale na wa misato eza ndenge moto douleur ezomata et puis bato bazolelaka non pardon pesa biso une minute tozonga na mokili tose repentir mais il y a pas les repos namoni même pape na kata enfer namoni ba Michael Jackson na kata enfer namoni presque bato ebele bazosufri na kata enfer ba célèbre makasi na kata mokili oyo namoni bao na kata enfer et puis naye komona musicien moko je pense que notanga kombo te mais bato pe bayebi ye ebele namoni aza vraiment jeune aza jeune ana succès et puis naye komona musicien wana ye déjà place ne déjà ils a réservé ils a déjà réservé na enfer et puis akocha ba ami belé na kata enfer bayebi singa babi yebi ça se repentir soit se repentir te akoya ko rejoindre biso aya ko rejoindre biso awa ko souffrir wana bato bayebi sanga ba artiste bango moko et puis nzamba yebi sanga ça va to bima ta bimi singa pa na bimi na zong na kata purification nzela wana o ikabola wana et puis ta na zong na kata purification ayebi singa boy bana baso ba chaka ba mesh ba chaka ba kabelo eloko nyonso ba chaka na mutu yebisa bango soki bakufi na mesh na plante na nini na kata mutu na bango bakota na kata mboko te parce que na kata mboko eloko ezali artificiel ekotaka te ka naturel chevelure naturel nde ekota awa bana basi nyonso batiaka ba plante batiaka ba mesh so bakufi bakende na lieu du tourment bakende nyokama wana professeur eloko bongo ba mesh oyo batebele ba hotel milo akapelaka makama ba mesh. Oui, eza eloko nga na moni eza eloko nga na moni na oyebisa bango bayokango et puis message oyo soki message et puis ser moko ayembaki mingi ayembaki miso yeba zolela zaki trop belle akufaki awa na Kinshasa et puis tango akufa ebembene penza bato balelaki trop musicien chrétienne ou bien profane azalaki musicienne chrétienne ayembela nzambe bando bina makasa zolelisa bato toyebi ye pe ato kufawa et puis bayebi singa balabi ye azana kata lieu du tourment azonyokama eloko oyo emema ekuna ezali mesh et puis abandoko bimami na ba producteur na ye nde akendaki na kati ya lieu du tourment nde azaba azonyokwama yango moni album nyonso ya sala eza so na impact c'était parce que abandeko salela nzambe na bilongo mibale yango azakuna ba musicien chrétien nyonso oyo baobanga nzambe te oyo bazo sala pona bazo ko envier mbongo ke makamba nzambe ba se retrouver kuna na kati enfer baso balataka ba pantalon balataka ba kola baso balataka ba bilamba sexy ba okende enfer nzamba lobi yebisa bango na loba na Deutéronome 22 verset 5 Deutéronome 22 verset 5 na loba ke mwasi akoki kolata pantalon te et puis bango bazolata ba pantalon ba okende na lieu du tourment nde nzamba bi ça va na kolakso makambo ebele parce que makambo ebele tango koya na deuxième partie nde tokolobela penza na ba ange oyo ba lakisaki ngai ba ange oyo basala ke non tango mutu azopesa ba dimi na ye azopambolama mutu azopesa mbongo na ye azopambolama balakisa nga ba ange presque ma ebele et puis ayo kobimisa ngai toye kozonga na mokili oyo ya se donc nde témoignage na ngai na talisa na bato nyonso baolanda biso bato nyonso batambolaka na vie parce que moni mutu nyonso atambola ayeba te ke nzambe azalaka bato nyonso ayeba te ke nzambe azalaka bayeba ke non nzambe azali et puis ata pasteur amoni makambo oyo esala te étoile sanza moi yeba ke filmaka nyonso mutu asalaka na se po yango ezali bamiso bakamera nzambe bato bayeba yango te on alingaki message moko pasteur atom salwaki abi mieux bato réputation ça bato bamona kalibanda ata réputation bébé ko kipete malinga intégrité na ona nzambe ezala ndenge moko malamu ke réputation na mais tozonga par rapport à mais tout le monde oza première partie émission tozonga sur deuxième partie pour tozo ba détail misusu prophète mais to remarqué pe na ville ya Kinshasa kindumba va makasi comme ya kindumba ba fille surtout ba fille basoboya sur baptisa va eza mpepe moko euti na deuxième monde beza finalement zani bon en fait problème eza makasi ezali ba musicien ba osala ba part na monde satanique ba osala ba part na ba sirène ba osala ba part na ba dieu de la mer siko eloko wana nde siko tema ke bazana mission na bango eza komema ba ame belé na kati ya perdition yango moni à partir ba chanson na bango nde ezosala ke to ya péché ezala élevé ndeti na kati ya Congo awa to wana démon moko kombo na mengu démon wana aza démon ya impudicité et puis démon wana azalaka na loketo yango musicien mo profane pe bo
biso tona biso balanza meto yo kaka to bité que na bino yo kaka ne la ba TV que no un mission ko pas na section mission mo so boka pe demon tangi comme so mengu nze mona ah mengu so bina penzi mango danse demo wana aza demo ya impédicité aza demo ya loketo yango moni na kata RDC danse na biso ezala na loketo so tali danse na biso ezala loketo puis loketo ezalaka synonyme ya impédicité ya sexe donc ozo ko exposer sexe na yo moi tant mutu azobalola loketo excité mutu directement ozo ko exciter directement siko ba musicien wana tant basalaka pacte na mengu apesa bango ba danse ba obina apesa bango ba danse ba obina siko tango ayeboy abadi ko bina danse wana azobina ezo directement ezo ko mema bato ba osomba ba CD ba olio kango ba olandango ezo ko exciter bango et puis même marié au mona ba couple wana infidélité za la makasi au mona kindumbe koti mingi na bana basi puis bana basi ba komi kolata bilamba moko penza trop sexy à partir des démons pour démons na nde démons ya impudicité comme ne mengu siko mona ka mengu apesa bango ba cri presque ba boa kaka dans 100% 70% za ka ba cri satanique et puis 30% za ka ba cri moko ya mayele ya musicien mais 70% za ba cri satanique yango mona musicien belé otali âge na ye ozomona azoboa ka cri omona ke cri za bêtise mais azoyemba ngo otali âge na cri na ye ezobana na te na mwasi na bana mère ba santé moko des fois ba to kotala oui azoboa ka ba cri et puis ba cri tanga azoboa ka wana et puis ba to azobina mutu so yoki kabi eza bêtise mais ba to azobina ngo eza ka ba apprécier ngo pe ezaka bakri na bango te ezali bakri ezouta na monde des ténèbres ezali mengu nde mutu azoko sala keno bato bayoka bakri wana et puis ba via bato ebeba toujours oza ko assurer bande ko to poto libanda ezaka juste la première partie toza sur la deuxième partie mais ezali prévu prophète a prophétisé mais wa to garder toza deuxième partie pour ko bisa ko la bato biso to la biso ko oya yo za na besoin numéro prophète ba besoin ba benga pour na ko contacter par na ba prière makame belé numéro de téléphone. Bon, numéro de téléphone est plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772 et ça numéro à prophète lukinga na WhatsApp okozwangai olingo lukanga pe à partir à YouTube pour na ça YouTube en direct chaque 23h ba prière au betika ka Ezekiel espace TV ozunga mbala moko. Message nyonso ko pesa bana nzambe nyonso to ba otala biso. Bon message ezaka ke bat nyonso ba otala biso ba se repentir ba bongola mitema na bango ba salela nzambe batika nyonso ya mabeo bazo sala wana baluka ko sala nzambe vaut mieux kutu o perdre richesse à mokili molimo neza la sauver ke ne lola ke ozala na richesse à mokili et puis oza perdu aucun dans lieu du tourment parce que a na mokili okoyi ko vivre pour un temps mais dans lieu du tourment au vivre il y a pas de limite aux souffrir oza na pela richesse oza pela mbongo mozaka kateke okeneka en faire te soso banga nzambe otamona pela ninga normal soki oza na mbongo zwa siko mbongo wana esengeli yo gouverner mbongo conduire yo te yo siko conduire mbongo zwa mbongo wana investir yango na makambo ya nzambe zwa mbongo wana sunga basali ya nzambe sunga ba orphelin et puis zwa mbongo wana sala ki bato sana ba pe normal pe sunga pe batu oyo boza na bango normal ke ozwi mbongo sala ba tapage ozwi mbongo oke ko pesa na musicien azoyembela sexe azoyembela satana opesi mbongo de faciliter bene be call ba ONG zawe bele bana msu bazotanga ba condition bien te siko tango ozo manipuler mbongo na ndenga mais parce que ngana nzambe tanga laksenga bato belé na monaki presque na kata enfer za na plupart ya bato bakoti enfer parce que bando pesa ba limité bapesa ba limité bapesa ba offrande te nzambe alobi tango bando pesa te nde bazo freiner musala na ye lokwa musala neza freiner bango bazo mbo ba inverser na salité yango moni bato wana bakoki kokota royaume ya nzambe te bakoki pauvre pe bazali pe en enfer ça te tout ba riche comme bato ba pauvre oui il y avait des pauvres en enfer ba pauvre en enfer bato ba na mbongo te mais ba monnaie que non lokwa na mbongo te na finga Yesu na sala Yesu te ba kendai pe ko se retrouver na kata lié ya tourment donc bazali donc nga message no pesa bango ka yango wana donc à la longue tolobela si ange oyo apambolaka bato esala ke noto mutozo lelo wana pasi nzambe pesanga mbongo nzambe boye nde nini osala pene ko senga ke no mwana nzambe pona pa mo pe tolobela émission prochaine oui émission prochaine de tolobela si wana parce que ça déjà processus munene po muta koma na mbongo na vie ezate ko kendo simba kisi non mbongo ezaka na kati ya mutu mituka ba avion tout et mutabota makana ngo ezaka na kati na ye mais nini ko sala po nzamba peswango parce que zana ba ange parce que royaume nzambe ezaka ordonné par rapport ya royaume mokili parce que gouverner tout la naka moi strict oui royaume mokili ezaka na
désordre mais ya nzambe ezalaka ordonné tona ba ange mbongo bapesa bato mbongo tona ba ange bapesa mabala nzambe aplaça bango ayebi nde nini atindaka bango mpo basunga mutu mais mutu en soi mpe akoki mpe kolela nzambe apesa ye mpe apesa mais esengeli mutu alanda logique moko boye ya nzambe. Merci beaucoup prophète tozwaki une émission na tindika tindika bo s'abonner toujours na tindika tindika bo la jamais de si merci bandeko to batali biso merci à papi ngina ma ou merci à Rifeki Sombe papi Kelly toto diafo boko fomesle mère de l'île Tantine madame Mundege Tantine Nathalie Mundege boza et belle boza la biso libanda mboka merci à mon père manager collection na rabat pas la biso Élysée Matondo maman na grâce mi mawetu bela dinganga bandeko bo s'abonner toujours na tindika tindika na tikibino ciao.